fait la force. Non, donc Rolanda nenge bango ba biso ba ni pour Rolanda idéologie na ba. Neti ne zaki ocha ba bizeli. Il buso no ocha ba bizeli. Oyo ami ye jibe Didier Basela na maka. Obotaka. Ayo biso ne zaki. On va na la yo. Laisse l'éliminateur. Oui, on a dit, il y a autant de Makaba, Makaba, Masela. Donc, oui, JB, Makaba, Masela. En quatre. Laisse-vous le nom de Batiaki. Oui, il y a eu. Intéressant, il y a une discussion, mais. Bande konga mtu na bino Gilmas toujours na kati ya ba analyse nauti kolanda ndeko na biso Emel Alliance na fauteuil jaune pa migeniema esika ni azolobela makambo ya wenge o ifalaki basala wenge ya sika kosala album na bango ifalaki basala mini album ya 4 chansons azoloba wera mutu azali ko décider nani akotia nzembo nani akotia nzembo te. C'est comme si azako se lamenter pourquoi batiaki balingaki te yepe atia nzembo. Ye moko oti koloba balingaki basala wenge na format na bango ya kala. Format na bango ya kala. Sika bazana no batu ya sika na kati ya format ya kala so tozwi batu ya sika. Banani nde baza ba performant lelo na musique. Génération ya wenge wana nani nde bazako performer, nani bazako sala ba musique, nani bazako beta ba concert, nani bazako bimisa ba album. Soto bandi kotala batu bazako bimisa ba album, batu bazo beta ba concert. Eko sala wera na jibe, mutu mususu te. Alors, tango bazako lobela wera na ndenge wana ngana zotala côté ya business, côté ya productivité. Esika nini ndeko na biso Emel azako bosana. Tango bazako sangana bazo sangana pona makambo moko ya business, bazo sangana pona objectif moko lucratif. Soki bapesi Emel ya nzembu, ye abimisa deja banzembu. Banzembu na ye ekendeke wapi? Bapesa putulokola nani babato ebele wana babimisaka banzembu lisusu te. Mais bato bazako se maintenir quand même. Okomona wera son à part wera nani oyo jibe azako meka ko se maintenir après wera. Sika Emel tango azoloba yepe faki azwa nzembu parce que yepe azana mouvement na ye azana entreprise na ye. Entreprise na yo Emel ezako apporter nini par rapport ya BCBG par exemple. Entreprise na yo wenge pusana tofanda ezako mema nini ezako mema nini par rapport a wenge maison mère. Tango bokutanaki ezalaki kope na yo to ezalaki kope ya wera. Mutu asangisa kibino sima ya Jabir ya manager wana soki Jabir Mamadou Jabir mutu asangisa kibino ezalaki wera. Kope ezalaki ya wera. Tango bozali kosala répétition bozali koloba ye aza grand stratège. Il faut que Emel il faut pas bosana ke réunion nyonso rencontre nyonso o ezalaka cause nango ezalaka mbongo. Rencontre wana ekendeke musika te. Réconciliation bozali koloba Emel aza kobosana. Ezalaki réconciliation à but lucratif, ezalaki réconciliation sincérité. Ezalaki réconciliation à but lucratif. Emelia kanisa tango bolobaki were fois bambambati. Kanisa tango bolobaki were fois si la bozongise na Canada atika makambo ya muziki. Tango ba Blaise bazoloba baza ba pare à révolution. Tant que bosololité avec sincérité, kosenga na ba pardon, mais boza kosangana autour ya mbongo, Emela yoso mona wapi, bato basangani pembeni ya mbongo baza ko vivre bien. Bosangana ki pona intérêt, bosangana ki pona business, il fallait ki bobimisa pe CD, soki banzembu oyo eko cartonné oyo eko betisa oyo eko yembisa bato. Mais tant que bozalaki na niveau ya stade de martyr wana. Soki botali makambo ya stade de martyr, wera mutazalaki ko coordonner, botala na ba répétition na ba concert, wera mutazalaki liboso. Donc wera c'est comme si kope ya Amadou Jabir eyaki sima ya wera. Sika tango baza ko bimisa, balongi ba bimisa nzembo, balongi ba bimisa 4 chansons. Wera mutu akopona nani amoni ke bako bimisa nzembo. Pal makambu Blaise Bula lobaki pona wera. Est-ce que boko boza sir ke wera koloba Blaise bimisa nzembo?
makambo Adolphe asala pona wera. Est-ce que boza si que wera kolinga Adolphe abimisa nzembo? Même si JB asala mabe me bazo kotala sika to komi na place ya intérêt. Est-ce que Adolphe aza na nzembo na marché pendant combien de temps? Est-ce que aza na nzembo eza ko marché? Nzembo eza te. Boke côté Blaise Bula, est-ce que Blaise aza na nzembo eza ko bimisa? O ezo sala makambo eza te. Boke ipe côté nani ba milicien mususu wana eloko eza te. Mais tant boke côté mutu lokola ale makaba parce que ye aza chargé na orchestration. Aza tokolo baza chef d'orchestre, chargé na orchestration na musique. So ba lobia tia nzembo mabe eza te. Bozongi pe na fondé po aza fondateur. Soki balobia tia nzembo mabe eza te. Bazotala ba intérêt na qualité ya bato. Mutu lokola par exemple DJ Masela po aza nanu honneur wana kolobaki fondateur bapesi nzembo. Ale makamba po aza mutu ya ba arrangement bapesi nzembo. Sika na ba chanteur sika bao bazosala makambo. Emelia ozate, Blaise aza absent, Adolphe Dominguez kutu kolobate. Sika mutu azalaka na marché à part wera eza JB. Et puis ba oyo tant tozolobela wenge ezala wenge séparation. Tant bazoloba pe wenge réconciliation, bazomona Emelia te. Tant bazolobela wenge séparation, bazomona Adolphe te parce que tant wenge kabwana kezalaki JB na wera. Yango tant bazolobela pe nini réconciliation eza JB na wera. Bamdeko na biso baza ko se mélanger na makambo belé. Bazo comprendre te objectif ya réconciliation na bango. Bango bazalaki ba likili sima ya JB. Wera pe azalaki na likili na ye, Adolphe Dominguez sima na ye. Mais réconciliation na bango kotoyo eza JB ale makaba na ba misusu wana. Côté mususu eza wera son Adolphe Dominguez Didier Masela. Sika na deka wana bazo pesa nzembo mibale. Ale makaba koya na nzembo na ye muto akende BCBG. JB mpe anatake président pe koya na nzembo na ye atake président. Côté mususu côté ya wera son epé. Wera son po azaki pe président koto akoya na nzembo et puis Didier Masela po azalaki fondé ye pe koya na nzembo. Na moni mabe ata mon côté wana te parce que deka denzembo. Denzembo zouta côté BCBG, Denzembo côté maison mère. Point barre. Mais Emelia, ye mutu azana elo côté sur le marché. Azana capacité à comme mabatouté. Aza improductif vraiment au vrai sens du mot. Ye mutu azalaki na bango na série ya wenge. Ba misusu ba évolua mais ye atikala akenda ko travailler chez JB. Azongi pe misusu mwana musala epa ya wera. Azolinga sika tango baza kosangana azala na titre moko na bango. Yepe alingi azwa nzembo. Mutu lokola Adolphe aza ko réclamer te. Mutu lokola Blaise Bula aza ko réclamer te. Sika mutu lokola Emile aza ko réclamer nzembo na réconciliation na bango. Aza ko réclamer nzembo attaque nani? Parce que ce qui totali bien Blaise Bula alika kiye na valeur na kati ya wenge. Ce totali bien Adani Adolphe Dominguez aleka qui na mouvement tango bazo yemba lisaponge est-ce que batanga ki kombo ya Emelia tango bazo lobela lisaponge est-ce que balobaki kombo ya ale soki nani ale soki ale muchua ale mpela mais tango bazo lobela lisaponge eza bato bayaki kotia mouvement ko renforcer eza Blaise na Adolphe mais bango baza ko se plaindre te pona kotia nzembo. Awa eza makambo ya réconciliation ya BCBG na maison mère. Maison mère baza na denzembo. BCBG baza na denzembo. Sika Emela kotia place nini nzembo. Ce bazo loba de côté BCBG. Donc aza na posa. Emena ni ale makaba azala te yende atia. Et puis alobi JB asala a monaki bien tanga ki apesa Blaise Bula. Ozomona ezaka na katia na kati ya BCBG alingi a changer. Pourquoi kasi JB apesa kiyo Emile nzembo te? Alingaki aponaki Blaise Bula mais pourquoi aponaki yo te aponi Blaise Bula? C'est parce que ozana na mulongo ya bato ya wenge ozate na ligne bato bazolo bela wenge bino boza bana ya wenge bango baza ba papa ya wenge bakolo wenge bino boza bana ya wenge boza bana na bango ya wenge. Alors autant baza kolobela makambo ya mikolo Emelia il faut koyeba ke
oza mwana muke par rapport na bango côté makambo bokozala na ba à peu près âge moko so otali boza à peu près âge moko différence eza bango basala avant yo bango bazwa opportunité avant yo bango bazwa chance ya kokonza bino donc bango ne baza ba eya droit soki par exemple lelo email azate est-ce que wenge wana ngaki ebimisa musique te balingaki ba sentir vraiment absence ya email au contraire soki jibe abimisi nzembu te ube wera abimisi nzembu te bato bako se tout poser ba question pourquoi alors email yo babengaki yo kobenga babengisi yo na eloko soki pe basala ka réconciliation sayo elingaki esimba parce que Alain Pela azalaki te preuve za wana Alain Pela lekaki yo na wenge azalaki te mais wenge babetaki musique cela veut dire que soki pe oyaki te soki otikala kana na poto concert ngaki ebeta ngaki pe beta ma bien bandeko na komi na suka na ko bakisa mwa eloko moko boye na ba parti soki na tali parti mususu na moni ke fona bakisa na ko bakisa mais en tout cas on a sali déjà botia ba commentaire na bino botia ba point de vue na bino tozo continuer toujours ko sala ba analyse na makamuzole kana musique ya Congo ngamtu na bino Gilmas encore une fois à plus.